Sali, balandi nyonso tu ya émission Kombola Bopeto. Zamba pambola bino, waneza ya bino, mama Kombola Bopeto. Aye kaka lokola momesano, ndenge to mesana ya kosolola. Donc aye susu pona kosolola na bandeko na ye koswa na bandeko na ngai o balandaka Kombola Bopeto. Zamba pambola bino vraiment bino ba nyonso bozui vraiment libaku kitoko ya kokota na kati ya chaîne na biso ya Kombola Bopeto. Zamba pambola bino, nzamba sala bino ba bolamu ebele vraiment bo pambola ma bisika o bino nyonso tu bozali. En tout cas, na ye kaka pona mwangonga moko ya mukie vraiment, na ye kaka pona mwa temps moko ya mukie penza na lingi to meka kosolola na bandeko na nga to meka na ko partager sur thème moko oyo eza vraiment très capital. Malédiction oyo utake pa ina nzambe. Malédiction oyo utake pa ina nzambe. C'est vrai que bandeko na nga mingi na kati na biso bazalaka soki amoni makambo ezo simba te, makambo ezo kende bien te, makambo ezo marcher vraiment mabe, azalaka toujours na tendance ya kokanga batu bandoki que non eza mutu kingani nde muta o bloquenga eza tam susu boye mais tobosanaka mingi ke eza na bapasi mususu pe ba malheur mususu ekomaka na vie na biso eutaka na etamboli na biso moko. Eutaka na etamboli na biso moko na ba décision biso moko tozwaka na lolenge na biso moko totambolelaka ebendelaka biso pe ba makambo ebele. Alors tozomona ke eza na ba malédiction mususu oyo eutaka epai na nzambe. Donc nzambe ye moko a maudire yo. Nzambe moko vraiment alakeli yo mabe à cause ya etamboli na yo, à cause ya comportement na yo, à cause ya lolenge oyo zokumbela vie na yo. Yango wana pona ko tarder te na lingi to mekananu ko partager na passage biblique o to mekana ko tanga ngo biso nyonso ensemble comme ça to yo kananu nini oyo nzambe asili na kolobela biso. Totali na kati na proverbe 28 27 balobi na biso boye. Na proverbe 28 27 maloba na nzambe elobi na biso boye. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Ozomona na bandelango susu pour la bonne compréhension. Badi na biso boye. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Ozomona. Donc kuna to comprendre makamini oyo balobi na biso. Kuna to comprendre makamini oyo balobi na biso. Ba uti koyebisa biso na kati ya maloba na nzambe balobi celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Babi mutu oyo apesaka na mobola. Mutu oyo afungolaka loboko na ye epai na mobola. Mutu oyo akompatisaka donc azaka na compassion ya babola. Mutu oyo asungaka mobola. Que amoni mobola na pasi, amoni mobola na kokelela, amoni mobola na kolela, amoni mobola na souffrance, akei amemeli mobola wana lisungi nae, amemeli mobola wana lisungi. Babi ke mutu wana oyo asali eloko alolenge wana akotikala kozange eloko te, akotikala kokufa nzala te, akotikala ko manquer eloko te. Donc akozala toujours na quelque chose pour à vivre. Akozala toujours na quelque chose pour à vivre. Akozala toujours na quelque chose pour à vivre. Pourquoi? Parce que alakisi bonté na ye vis-à-vis na mobola. Alakisi amour na ye vis-à-vis na mobola. Alakisi donc compassion na ye vis-à-vis na mobola. Alors batalisi biso babi mutu ya lolenge wana akotikala kokufa nzala te. Mutu ya lolenge wana
Donc nzala ekokota na ndaku na ye te. Nzala ekokota na ndaku na ye te. Pona nini? A cause ya action wana. A cause ya action. Action ngo nini? Action ya compassion. Action ya bolingo. Action ya komona muninga na pasi. Ya komona muninga na souffrance. Pe esalie mawa na kati ya motema. Esalie mawa na kati na motema. Esalie pasi na kati na motema. Oya lobi ke non. Nakoye koleka ndeko yo te. Nakoye kotika ndeko na pasi te. Nakoye kotika ndeko na souffrance te. Esenge na sunga ye. Esenge na sala quelque chose po na ye. Esengeli na ndambu na zanango ata ya mukie mena kabola ngo na ndeko yo. Na onga na zanango na kabola ngo na ndeko oyo. Siko ndeko nanga. Misala ya lolenge wana. Esala kanzambe sengo na motema. Esala kanzambe bien. Tanga vanda na trône na ye ya bokonzi. Trône na ye ya majesté. Trône na ye ya gouvernement. Tango azalaka misu na ende balobi ke misu na nzambe monaka mutu nyonso. Misu na nzambe talaka mutu nyonso. Biso ba o nyonso tozo vanda na kati na mokili oyo. Eza na mutu te wa koloba ke nzamba monaka ete. Nzamba monaka mutu nyonso. Amonaka mutu nyonso. Ezala mutu amalamu. Ezala mutu amabe. Nzamba monaka. Tanga zo mona wana. Ezaka na tina nini ya ko observer ba misala ya moko na biso. Tanga zo tala. Azala kana kaka juste pona ko observer ka biso. Azala kana pona ko observer ka biso. Aza ko observer ba action na yo. Aza ko observer misala na yo. Makambu yo zo sala. Ezaka na observateur moko observer ka yo. Donc azo tala makambu ni yo zo sala. Tangu yo sikozo za na mawa ya mobola. Tangu yo zo na compassion ya mobola. Nzambe na kwena ye. Tanga vanda kana kiti na ye ya bokonzi. Na kiti na ye penda ya gouvernement wana penza vanda. Tanga vanda razotala. Isa kesengo makasi. Isa kesengo makasi tanga zo mona yo. Ozo za na mawa babola. Ozo za na mawa ya babola. Parce que na tangu yozo za na mawa ya babola, yozo sunga babola. Eza na batu msusu aza sans cœur. Eza na batu msusu pasi ya baninga elobelaka elogo moko te. Pasi ya batu msusu elobelaka bango elogo te. Mensamba lobi mutu oyo azali celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la 17. Abi mutu oyo azako pesa. Azo pesa na mobola. Nzamba lobi ke mutu wana. Akomona nzala na ndaku na ete. Nzale kokota na ndaku na ete. Kozanga penze ya kozanga wana. Ekota na ndaku na ete. Cela veut dire que situation mutu oyo. Et comme en réalité et ça sous na ndenga réalité ya vite chômage ko kota na mboka crise ko beta na mboka donc nzale ko beta na mboka difficulté situation moko grave ko za kati na mboka o tam susu ke batu nyoso ba ozaya kolela. Ok, tant msusu batu nyoso bakozala penza ke mikolo mpiaka na piaka mikolo penza mikolo tangu bato baloba mikolo piaka na piaka okomona ke mutu oyo apesaka mobola mutu oyo asungaka mobola ye niveau wana ya mpiaka oyo kokotela batu msusu ye kotikala kokotela eti ye kotikala kokotela ete akokoma jamais na niveau wana. Akokoma jamais na niveau wana ya vraiment ke kozanga wana penza ekotele na ndako jamais. Nzamba ko permettre angote. Nzamba ko permettre angote. Nzamba ko sala kaka ke ye fois ça toujours na quelque chose. Pendant que les autres n'ont rien, ye akozala toujours na quelque chose.
pendant que bato banda kolela bampiaka ya kokoma na niveau ya mpiaka te. Ata so itam so peut-être kozala so na niveau moko annexé kozala te, mais niveau ya mpiaka ya kokoma ngo te. Akokoma ngo te. Pourquoi kokoma na niveau wana te? Parce que Nzambe ye moko muto alobaki yango. Alobi ke celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la 17. N'éprouve pas la 17. Muto apesaka mobola. Muto akabelaka mobola. Muto ya kabola kabozwi na ye na mobola. Akotikala komona. Nzale kokota na ndaku na ye te. Nzale kokota na libota na ye te. Manquement de vivre ekotikala kozala te na kati na ndaku na ye. Nzamba kobanda kozala toujours le pourvoyeur pour na vie na ye. Nzamba kobanda toujours ko pouvoir na ba besoin na ye. Bisika ba porte ezokangamela batu. Po na ye Nzamba kobanda toujours ko fongola ba porte. Po na ye Nzamba kobanda toujours ko fongolela ye bikuke. Nzamba banda kosala ye toujours bolam. Makambo eko kozala impossible po na batu. Po na ye Nzamba kosala ke ezala possible. Nzamba kobanda kosala ye kazwa toujours faveur. Esika batu mususu ke soki ba se présenter pa na bango esimba te. Esika batu mususu bakoza bango ba se présenter boy blocage na blocage. Mais ye soki aye. État donné kaza na mafuta na Nzambe likolo na ye. État donné kaza ne lembo na Nzambe likolo na ye. Étant donné qu'azali na faveur pe grâce na Nzambe likolo na ye, okomona ke ye porte ko fungwamela ye. Esi ke so kangamela batu mususu. Esi ke so sala bloqué pour na batu mususu. Ye ko fungwamela ye. Pourquoi ko fungwamela ye? Parce que Nzambe ye moko mutalobi na kati na maloba na ye. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la 17. Muto azo pesa mobola. Muto azo fongola loboko na ye. Oya azalaka loboko akokanga te liboso na mobola. Me moto loboko na ye ezalaka polele pona kopesa. Pona kopesa na mobola. Nzamba lobike mutu wana nzala ekokota na ndaku na ete. Nzale kokota na ndaku na ete parce que ye azokanisela mobola. Yazo kanisela mobola parce que bandeko nanga tobosana te ke babola o baza pe na kati na mokilo oyo Nzambe mo mutasala bango. Nzambe mutata bango baza na condition wana parce que aza na besoin ke na nzela bolambo bakosalela batu wana batu mususu bapambwa na nzela nango. Yango wana Nzamba azaka na compassion ya babola. Asepelaka muto nyonso a manifestaka compassion epai na mobola. Posa na Nzambe ezalaka ke tozalaka na bon cœur. Volonté na Nzambe. Posa na Nzambe ezalaka ke tozala na mitema ya malamu. Mitema ya malamu ya compassion. Mitema oyo eza rempli d'amour. Mitema oyo esalelaka batu bolamu ata muto yo yebite. Parce que ça na bandeko mususu ye po asunga yo mobola il faut la membre à famille na ye. Po asunga yo mobola il faut la tam mususu ancien ami na ye. Po ozala mobolo ye faut asunga il faut la tam mususu connaissance na ye moko ya kala. To ayebaka ona nzela mutu moko boye. Wana nde soki amoni ozo souffrir akoki kosunga yo. Mais soka yebi yo te. Oa muta famille na ye te. Oa muto lekaka jamais na nzela na ye. Na ba relation na ye ozala te. Na ba connaissance na ye ozala te. Omona ke po na ye, amona ke akoki kosunga yo te. Po ayebi yo te. Donc pasi na yo. Kozanga na yo. Kolela na yo. Pour lui, il s'en fout. Po ani po ayebi yo te. Mais Nzambe tanga so ebisa biso awa. Nzamba apesi biso précision ya mobola te. Apesi biso précision ya mobola te ke mobola yango. Il faut azala membre à famille na yo.
apesi biso précision te ya koloba na biso ke mobola ngo face à la connaissance na yo. Apesi biso précision te ya koloba ke mobola ngo il faut azala ta msusu bozalaka ne balabala moko, bozalaka ne quartier moko, to botangaka école moko. Non. Non. Et puis mobola ngo balobi te ke esengela azala loposo moko ya couleur moko na yo. Esengeli te kazala africain lokola yo. Esengeli te ke fo azala non. Nzamba pesi précision te. Ya mobola oyo biso esengeli to sunga. Nzamba pesi précision te ndeko nanga. Nzamba pesi précision te ke mobola ngo esengela azala kaka boy. Apesa pe ba critère te. Apesa couleur de peau te. Apesa nationalité te ya mobola. Mais asuki kaka. Alobi kaka nemo. Mobola. 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 Suka alobi ke. Muto ya zalaka na compassion ya mobola. Moto afongolaka loboko na ye pona kosunga mobola. Alobi ke mutu wana. Nzale ekota na ndaku na ye te. Nzale kokota na ndaku na ye te. Nzale kokota na ndaku na ye te. Po mutu wana asungi mobola. Po mutu wana asali bolamu epai na babola. Nzambe na kiti na bokonzi tanga vandaka. Tanga za kotala. Tanga za ko observer. Tanga za komona. Tanga zo mona loboko nonenge zo fungwa mezo saisa mobola. Nzamba zo tonda nesengo. Et que nous dit la Bible? La Bible nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Tant nous avons zotonda nesengo comportement na biso. Tant nous avons zotonda nesengo ya motema malamu na biso. Tant nous avons zotonda nesengo na bakswa kitoko tozo sala. Nzamba ko rendre biso fort. Nzamba ko rendre biso fort en tout et pour tout. Na domaine financier, na domaine à santé, domaine matériel, na nyonso spirituel, na tout. Nzamba ko sala ke tokele la te. Nzamba ko sala ke tokele la te. Vi na biso ko dépendre sous na réalité mokilo te. Vi na biso ko dépendre sous na circonstance a mokilo yo te. Vi na biso ko dépendre lisusu na ba situation ya mokilo yo te. Ndenge mokilo ezalaka des fois il y a le haut et le bas. Il y a le haut et le bas. Vi na biso ko za susu lolenge wana te. Biso vi na biso ekoma ko dépendre na ainsi dit l'Éternel. Vi na biso ekoma ko dépendre na ainsi dit l'Éternel. Donc ndenga lobaki ke oya ko spesa na mobola. Nzala ekokota na ndaku na ete. Oya kopesa na mobola. Nzala ekokota na ndaku na ete. Ndeko na ngatangu loboko na wesa polele pa na mobola. Omo na mobola européen opesi. Omo na mobola asiatique opesi. Omo na mobola africain opesi. Omo na mobola soki européen opesi. Omo na mobola donc nyonso ya 5 continents. Oka nzambe a permettre que yo na ebokuta na yo le kanzela mobola mobola le kanzela na yo. Tangu yo loboko na yo efungwa mepai na mobola wana. Sache leke okotikala ko vivre na nzala te na ndaku na yo. Okotikala ko vivre na nzala te na ndaku na yo. Po yo olakisi bonté na yo. Olakisi bonté na yo vis-à-vis na mobola. Olakisi compassion na yo vis-à-vis na mobola. Olakisi amour na yo vis-à-vis na mobola. Etangu yo salelo kandengwana. Nzambe a mofuti malamu. Nzamba za mofuti malamu parce que tangu yo zo pesa mobola oza ko s'attendre de l'autre côté vis-à-vis na mobola wana. Et ça tenenge batu mususu ba pesa ka bakopesa ya profit. Tellement yebi yo. Na tango na pasa so salisa yo po aza ko s'attendre ke yo pe tango ya koza ya kozanga o salisa ye. Mais mobola oyo kuti na nzela. Mobola oyo o croiser na nzela na yo. O yebi ete
esika bimelo yebite osalisi ye eza ke bolingo moko yo lakisi vis-à-vis na mobola wana donc ezambala moko ko parler ke tina osunga yo boye naza ko s'attendre rien venant de toi naza ko s'attendre rien venant de toi mais j'accomplis juste la parole de Dieu nazo pesa o par amour parce que nzamba lobi linga muninga na yo ndengo milingaka lolengo milingaka nde yo fo milinga yo linga kolata bien olinga kolia bien olinga kolala na place bien olinga kosa na condition bien c'est pareil pe il faut sepela pe muninga zala lolenge wana sukota okuti muninga moko azolala na balabala muninga moko azozangela mbako lata muninga moko azosanga ya komela asenyo kututa msupe ya ebelete moko mona ke tamsu ya mukie wana kaka avandi tamsu na mwa kopo na ye kaka simbi boy na mwa kopo na tamsu po ozwa kaka tane fiske quelque chose osana ngo déposer na kata mwa kopo na ye c'est tout un problème ozo mona kaka ke pardon donc oleki na ba calcul ebele na ba dépense ebele na makambe ebela kosala otika lopambwa matende konanga nzamba lobi moto ya pesaka dotanga otambola kuta na mobola na nzela na ye afrene atali o azana ngabi o na nango na kabula ngona mobola tango yo pesi babike okotikala komona nzala na ndaku na oti otikala komona nzala na ndaku na yo te nzala kokota te nzala penza ekokota te parce que nzamba kokangela nzala porte nzamba kokangela nzala porte na ndaku na yo ke awa pas d'entrée kende sika mususu donc nzala penza te bandaki koya pe na direction ndaku na yo e bandaki koya pe na tuka mikolo fona ke kosa non séjour na ngala kata ndaku wa mama kingani mais tellement mama wana azalaka mama ya boboto azalaka mama ya bolingo oyo asungaka babola nzala soki eye ekokuta penda awa pas d'entrée nzamba kokomele penda ya munene na porte ya ndaku na yo pas d'entrée nzala ekosala nini ekokenzela mosusu parce que ezwi interdiction place wana batiele stop awa kokota te po ndaku wana ezalaka na rendez-vous na bénédiction ndaku ya muto asungaka ezalaka na rendez-vous ka na bénédiction ezalaka na rendez-vous na bénédiction donc abondance nde ezalaka na rendez-vous abondance nde eza na droit ya kokota bénédiction nde eza na droit ya kokota na kati ya ndaku wana donc bofulu kisami nde ezalaka na droit ya kokota na ndaku wana mais mais o balobaka ke nzala kozanga si okomi pe na niveau suka wana ya na droit ya okota eza na droit okota na kati ya ndaku na ote po ozosala nini ozosunga mobola po ozosunga mobola étant donné que yo ozosunga mobola jamais pas se kokota na kati ya ndaku na yo oyebi na mokilo to vivaka to balobaka l'ignorance tue ignorance nde ezoboma bato ebele kozanga koyeba nde ezofaire souffrir bato ebele bato mosusu base retrouve na se ya bamalédiction à cause ya ozanga koyeba bato mosusu base retrouve na kati na pasi à cause ya ozanga koyeba mais nzambe aza na besoin ke tozala na boyebi nzambe aza na besoin ke tozala na boyebi pe na nsima ya kozwa boyebi wana nzambe azala na posa ke tosalela yango po soki tosaleli yango yango nde ekumbela biso babénédiction donc yango nde ememela biso makambo bien na vie na biso yango moni nzambe aza na posa ke tozala na mitema ya malamu tozala na bakeur wana ya kosunga tozala na bakeur wana ya koede moto aza na pasi yake omoni mutu na pasi ndeko nanga koleka te ndeko nanga koleka te soko oza na possibilité ya kosalisa ye salisa so oza na makoki ya koede ye ede ye koleka ete ndeko na ngai parce que soki oleki
yo moka mutoyeba parce que ça na ba suite mususu yelo sima yo moka mutoyeba yango posa na nzambe ezake to manifester vraiment amour, bienveillance, bonté, compassion envers bato ba souffrir. Envers bato ba souffrir. To manifester vraiment compassion. To manifester compassion, peut to la récompenser et pas in ensemble. Ba ebisi biso boye. Bobo salate passage otozo partager et na Proverbe 28 et 27. Bible lobi na biso lisusu. Dans ton moni kuna na Proverbe 28 et 27 ba ebisi biso. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Si soko continue ba lobi na biso boye. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Et kobanga balobi boy. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Mutoyo akangaka misu na ye tango akutani na mobola. Tango akute na mobola akangi misu na ya lingi komona kutu mobola te panaka sa mona ki de loin mona ki na mobola ye wana. To mobola eko se présenter pa ina ye. Yango wana ozomona ke bazoe bisabiso tango moni mobola. Tango moni mobola ndeko nanga kokanga misu na oti. Oyebi te pourquoi nzamba sala leka na nzela na yo. Étant donné que ozana muto observaka yo, nzambe tellement observaka yo. Observaka misala na yo, ba comportement na yo, makam na onyonso observaka yo. Azotala, alekiselo mobola moko liboso na yo. Ate mobola moko na nzela na yo. A mettre yo contact na mobola moko boy. Et loko nzamba azozele pai na yo, azozela atala. Réaction na yo ezalo lenge nini. Action nini yo ko poser vis-à-vis na mobola wana yo kutani na ye. Siko Bible lobi na biso awa. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Ceux qui mobola wana aye na nzela na yo. Yo zwi misu na yo okangi na otala ete. Olobi na osalisa ete. Otali na ba internet na mokanga mona ba calcul ebele. Ngamona na ba programme ebele na ba dépense ebele na ma mebela osala. Il faut na bisombela bo, il faut na sala bo, il faut na sala bo. Do tangu yo bandi ba calcul sur yo. Oboyi ko sunga mobola wana. Nzamba lobike. Okozala chargé na malédiction. Oyebela oni ba bengi charge. Donc yo ba kozwa pena charge ko ba latisi yo yango na nzoto na yo. Bazwi charge ba latisi yango na ndaku na yo. Bazwi charge ba latisi yango na libota na yo. Pe muto alatisi yango e andoki ya famille na ote. Muto alatisi charge wana na kati ya libota na yo e andoki ya mboka yo vandaka te. Muto alatisi charge na ndaku na yo ezate o tata mwasi o koko wana zalaka soki ndenge nini o kingani o mama o papa o entel te. Muto akokamata charge wana ya pasi ya malédiction o akolatisa yo eza nzambe. Nzambe tanga kozwa charge wana alatisi yo yango. Alatisi ndaku na yo. Alatisi libota na yo. O mata, o kita, eloko elongolango ezalati. O moni baba bilakele mabe msuto ozo ata msuto ozo pa mutu alakele o mabe. Nzambe tanga trouver oza innocent. Nzamba koki koya a justifier kana yo pa bimisio molongi na kati na situation wana. Abongoli donc décision bazwa ki pona yo. Ke balakela ki o mabe baba ki yo ko bongate. Mais à cause de misala na yo ya malamu, Nzamba eko justifier yo. Abongisi yo kaka na miso abatana balakela ki yo mabe. Banda ozela passe komela ba comprendre ba mona kama ma bien na vie na yo. Banda ozela malheur komela ba mona ka yo bonheur na bonheur, réussite na réussite. Pourquoi? Parce que Nzamba eko justifier kana yo.
Pour malédiction zaki nango euti epai na bato. Mais si comme malédiction o euti epai nzambe ndeko nanga, nana kolongola yo malédiction wana. Nani akolongola yo malédiction wana? Nani akolongola yo malédiction wana? Muta okolongola malédiction wana ozala te? Muta koki kolongola yo malédiction wana akozala te. Parce que eza muta mokilinda lakeli yo te. Eza papa na yo te, mama na yo te nda lakeli yo yango. Eza tata mwasi te, eza koko te, eza camarade te, eza muta mokilo te, muta lakeli yo mabe wana. Me muta lakeli yo mabe, eza yemei. Nzamba lola. Nzamba lola muta lakeli yo mabe. Siko tanga lakeli yo da mabe, o mato kite eloko elongola mabe wane ozala te. Eloko elongola malédiction wane kozala te. Donc nzamba sa zi pasi, antashango na libota na yo. Ndoko mona na kati na ndaku. Osalaka lokola mutu asalaka te. Ozwaka mbongo lokola mutu azwaka mbongo te. Ata o doublé ndenge baninge ezalaka ke moi mikolo na beta na moi nini supplémentaire po nazana moi ba projet moko boy. Yo ya yo okoki kobeta ata ba 18h ata 24h si 24h yo sala musala. Pe eza te ke bakofuta o te bakofuta yo mbongo wana. Mais tango bakofuta yo mbongo wana. Donc yo komona ke pa no makambe esimba te. Ata ozwi salaire. Tango yo na salaire tellement maboko nzamba sa toboli yango. Nzamba sa toboli yo maboko. Donc ndenge mbongo wane ko disipe na maboko na yo, ndenge ko pumbuka na maboko na yo. Ozana idée to comprendre. Mais quand tu ba uta ofuta nga mena o comprendre te, na tikali su ne loko te, no yeba ko tu susu te. Donc mbongo wana nzambe ne muta ko fula ngo. Donc a fuli yango. Nzambe nde muta fuli mbongo wana. Nzamba fuli yango, a fuli yango poani, posa na ngwelo moti. Donc yo mona kama makamno kaka ba blocage na blocage, passe na passe, malheur na malheur. Pona nini? Parce que nzamba lobi, o mona ki mobola, pe yo zwa ki misu na yo okanga ki yango. O mona ki mobola, ozwa ki misu na yo okanga ki yango. Et lokola yo okanga ki misu, nzamba lobi problème te. Yo lokola boyi ko sa isa mobola, problème te. Mais yeba ke na ko charger malédiction epai na yo. Yango alobike. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Alobike ko la charger na malédiction. Donc malédiction ko koma loko la charge moko boy. Place nyoso yo ozala, oza accompagner na malédiction nzambe. Place nyoso ozala, oza accompagner na malédiction nzambe parce que motema na yo eza mabe. Oza na motema ya bolingo te. Wana motema ya kosalisa te. Wana motema oyokelaka baninga mawa te. Oza nango molingi kokabola na muninga te. Oza nango molingi kopartager na muninga te. Olingi kaka yo, kaka yo, kaka yo, kaka yo, kaka yo. Égoïsme, zambaza contre yango.